Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bileka leka leka ya pamba bilalela lela ezangi tina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwazali na makolo mine alandaka zela se moko kasi kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolonga bamasina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini kakambongo isenga sengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ileka ya yo Didier Nzongo mokonzi ya bayoji omoni bakomi kotekisa lupangu po bakokana na yo nasani yo nini namoni pasi ya pamba Isenanga nakobala yo. Non, c'était mieux avant. Bleu, vert, bleu, rouge, comme ça. Yes. Alors, son préféré. Ok. Isenanga nakobala yo. Oh, atana zemi mama na komi bat. Atana zemi mama na mitumba Isenanga nakobala yo. Voilà, il vino. Yes. Ah, coquille, hein? Parfait. Parfait. Ça va chez lui? Oui, ça va. Mais ça vous n'avez surprise. Qu'est-ce que tu mets ce point là? Il y a pourquoi chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Isenanga nakobala yo.
J'ouvre les yeux ou quoi? Dis-moi, tu veux me montrer quoi encore? Il y a un boy. N'a pas mon ami sur Béné. Qu'est-ce qu'il y a? Waouh! Vraiment, tu es une femme de valeur. Tu es une femme de valeur. C'est très joli ça. Mon Dieu. On a créé un petit bar dans Ndak, on a bis les coins des amoureux. Alors. Voilà, tu n'as aucune façon de l'Iban de Athé. Tu as goût na olinga ya pokwa, goût na olinga na tongo. Mais je me retrouve chez moi. Tu qu'est-ce que tu vas de poiler? Oh, bah, moté, bisous, tu vas na bas. Mais t'as pas l'idée comment. Panda moké. Au moins de la bundani. Non, c'est bon, c'est bon. C'est vraiment. Et tu as qu'à toucher Mickey, donc ton coach a touché Mickey. Déjà, ça, c'est grand pour moi. Au moins, on pourra se rester à deux. Et ça va pour la personne balée. Non, quand pour la personne balée. Mon petit cœur. Là, on va en donner le cas. Oh, point la personne balée. Moi, ma soguine, tu m'auras dit, je suis à côté. Là, qui n'a pas été que Sozongi. Na qui déjà, na qui. Chérie, vraiment il fallait se reposer. Je ne suis pas pressé pour manger quand même. Vraiment, Nzambe apambola yo, Nzambe apambola asalela yo mine de chérie na mai. Après ça, nion surtout ce que ton cœur désire. Merci mon vraiment bisous chérie. Merci. Je t'aime chérie. Moi aussi je t'aime. Mais ekokiwana yaka ola. Kala na silis na ngapo na bagi yo le msola mkaduse o lukaolia. Ya mwana. Vraiment. Nzamba pesanga mwasi ozokipenga na ndenge moko ekoki. Amen. I love you. I love you too. I love you, my darling. I love you. You are very beautiful for me. Oh, thank you, my love. Thank you. Merci, merci. Je mange pas maintenant. Je dois d'abord préparer mes dossiers du boulot. Ok, pour même. Après, si ça s'est fait. Et ça l'anga après. Ok. Merci. Tu deviens toujours très jolie, très jolie. C'est la prière, je crois, les secrets. C'est la prière. Prière, go. You ebi gat. Ako ledo. Garde ça. Zala ilobi. Hey, aïe makam. Ah, Moli moi Kitty. Moli moi kitaki. J'ai raté alors. Chaque chose en son temps. La prière, c'était le veiller des prières. Mais maintenant, j'ai besoin de ma femme. Ok. Ok? Ok, zilanga ga na clean nawa. Na zéro kaka ou bien na zéro? Non, na zoya. Ok. Na zoya. Tout de suite, hein? Ok. Oui, c'est ça. Et ça, Yangati. Ah oui. À tout de suite. Ok. T'es Joscona Robert. Bon, bah, il y a foufou. Ok. Ça la magie. Maintenant, j'ai pensé à la télé, moi, je awa. Il y a Dimitri, vraiment. Il y a awa. Comme ça, dès que tu vendis, allez, check-moi. Mais dis-moi, tu as aimé? J'ai aimé. Ah, je ne m'attendais pas à ça. C'est vraiment classe. C'est vrai. C'est vraiment classe. On dirait, moi, tant que nous, que Bani ne sont pas bateau, pas randonnée. Pas chaque bateau, puis elle a là. Voilà. Tu me moi, mini par mon bout. Mini par mon bout, tu vas la sauce tranquille. Ah, ça, faut nous le Massakidi. Massakidi. Pour les faire Massakidi, que vraiment, on va éviter une telle chose, on va me ça. Ah, ça. Ah, là, très jalouse. Ah, la ligne, tu étais. Oh, bah, éviter de marketer. Éviter de marques. Oui, même jeune. Maman, c'était en Allemagne. Faut pas y avoir. Jola Okito. Oui. Arlema. Numéro 1. Pose moi, je vais la première Jola Okito. Mais il y a des civilisés. Au lieu que Jola Okito pas pour avant de me apporter ma photo. Et puis qu'il va aller dans ça. Non pas il dit que coin ils a amour. Mais Milagné on n'y a ce Hollandais dans la salle. Il faudra pas dire ça Moscato pour honorable Eugène Lupemba. Et puis pour le grand réalisateur Massakidi. Et puis faire ça là. Parlement numéro 1. Son goût c'est quoi? Il y a dans la goûter.
Au moins, il y a aussi Moussa, mais pour ça, il faut faire ça. Au moins, tu vas vendre ton son. Mais ça fait du bien. Je t'aime, chérie. Je t'aime aussi. Ti amo. Allez, avance, avance. Ti amo. Mi amore. Ti amo. Mi amore. Amore. Mokili mo baby, ma watro. Mokili mo baby, ma watro. Papa Wemba, uta okenda. Mantie nyakos, uta okenda. King Kester, Jessica Ozali. Mokili mo baby, ma watro. Onos Limbambe, prix Nobel de la SAP. Les trois pères spirituels de la sapeur congolaise. Ganti et Dieu le Père. Papa Wemba, Dieu le Fils. King Kester, Saint-Esprit. Mokili mo baby, ma watro. Mokili mo baby, ma watro. Beauté image et dino image. Bino bakolo solo sina ya kitendi. Omemela papa ke spirit wa kitendi. Omemela papa ke masolo ya kitendi. Papa ki fekene na mokonzi ya mboka e. Asala état généraux ya kitendi. Mokili mo baby mawato. Anisendo kolo mwana ya sepa. Tango tozalaki na Zaire, c'est school. Balakisa biso baforme ya kitoko. C'est la poésie qui te mobile. C'est school abeta moko ya Dante. C'est school abeta Bakos, Arizoni. Mokili mo baby mawato. Lelo tokomi kolata ba India. Tokeli susu Nigeria. Bilatela yanza ukutu malamu mokili mo baby mawato Phil le montagnard et Gladys Minya Radio Afrique mokili mo baby banakin bofongola misu soki bolobite na yebite tosengi na papa grip mobilisation Zakari Baba Soui le mola Solola kitoko kona dia dumne ya ngumba Mami lela lata kaka ndenge wana Kitendi pokolata posombi yango wapi Ewolowo Kitendi pokolata batongi yango wapi Na Paris George Weah Le président sportif libérien Kitendi pokolata posombi yango wapi Ewolowo Kitendi pokolata batongi yango wapi Na Londres Totine Daimona Mama Denise Ali Bongo Alataka Nini Versace Gabon Mane Bara Alataka Nini Mais Weston Ya Denis le plus beau des présidents China Rambo Abetaka Nini Swage Oh China Rambo na Swage Mobali ya mama di mama Mama ya Oro Maître Gims Olataka Nini Coco Chanel Maître Gims Alataka Nini Luna Chanel Dajunanga Olati Nini Amporio Dajunanga Olati Nini Armani Lipati Abeti Bikini Chibempiana Alataka Nini Yoji Directeur à Ebsinga Oyebi O Bazobenga président Bernard ya Marseille Yende Mutazoya pour remplacer Ngai na place mais mon frère moi je peux pas accepter ça. Mais non. Yé Bernard Atika na Marseille na Sikirsan ou à Marseille. Pourquoi Koya Kaka ya remplacer pour que Bernard Aza président il y a pas jeune na Marseille azo sala pe musala malamu kuna. Ya mwana izo pese ba valeur wana. Mon frère. Yo ngana ça combien de postes bien. Laisse tomber ça. Je te promets. Poste awaba
bandima on a avantage na mais yo ça mandé au travail oui vite que au travail bien oui bien mais na que non mon papier qu'est-ce que oui on a raté Roba ya ngo obeta kaka mère azan kayu tala kaka tala kaka Moulay ça c'est quoi? Mais c'est quoi l'ingénieur? Ça veut dire mais il faut comment et pas dans son auto y kaka yo muto ça na fonction pesa bien assis na société to ya ke pas na auto ya kaka mapa mais yajo mère azo sala non yajo non ngana olia mapa yajo mère qui na boulot biso peto wuti boulot awela man yajo to lia kaka eza nango kaka ji est-ce que biso yeba to wuti musala siko nazo zonga na ndako te tozo ke les réunions ba bengisi biso siko na lia na mapa il fallait me laisser manger n'importe quoi boulot to lia bon na yoka ki bozo ba ke yo ça va bien mère azo sala sur la frigo non, mais vous m'avez dit que via Caillou, à Marseille, les bons Bernard, les bons l'outété. Alors, vous voyez que pour ça basse valeur. Mais valeur est l'obité qui va la mater. Mais non, mais yo, on Kinshasa, basi mona donc moi là yo au type na compte directeur ko mika na makambo Marseille. Mais Marseille Nicolo, Marseille ne makambo. Ba fan club danser. Bon, siko toza na makambo olia. Papa, kota na ndako ataloso, atanini, atamama. Voilà, na biso ke madame à la midi. Même ngama na biso ça na ndako olia bien mais depuis na koma awa moi si musala ngape musala na kota na ngana rythme. Où est le problème? Exact. Donc donc ya joli la soupe. Et ça pour les latter mais la santé c'est les manger aussi. Mais sont en bonne santé. Les manger aussi et ça na katia polia. Hein? La bonne santé c'est les manger aussi comme je voulais dire. Nous sommes en bonne santé. Quand on est tous allés l'autre fois tout qu'on a un restaurant il y a un restaurant. Mais ça les a bon appétit. Bon appétit. Mon cher, lipa yango eza lipa o elengi ko to ba lipa ki. Moulay. Ya jo. Salut la biso ta loso ya Moulay. Ya moni le solezana. Na pourquoi erboya ka fambolala atokisi loso akanyango atina frigo. Ta bongo kaka po tala kaka. Te nazo côté la madame te mais je comprends. Nazo côté là yo quand c'est n'ento éviter. Mon frère atama temele ya mai. Oh, je peux ya jo ya kiawa. Maman. Ya jo la matembe la mai. Yo la masola matembe. Banda ki jaso eti potoka matembe. Ça va bien. Ya jo. Belé hein tout ça le surprise. Na yeba écouter le rôle ka. Maman. Vraiment. Bon, ni boyekala. Oui, tu es kala. Chance ka boyete maman. Na ça c'est oui bita mobali no Moulay biloko apesi biso. Tala biloko apesi biso maman. Maman, okoma ko uti musala. Ya jo. Fatigué. Alembeko. Maman. Oh, mapa na jibali akate. Laisse-moi le temps de s'exprimer. Maman, okoma olamba mapa. Maman, troisième fois nga na ye na ndako na bino oyo Moulay azopesa nga mapa. Kasi po benga nga na avance te kozoya soko ye na kozoya Dieu merci soko ye psinga na avance kozoya okuta nga na osala effort ata na uti musala naza fatigué ata nazaki na bacourse na ozonga mbangu na saleli ata maman arrive na kosa na omelette na c'est la même omelette na tcha c'est la même chose que kaka to ba desu ko mela café ou bien thé sinon na ba exotique bakangi na sali pe ba coursité donc on a ça ya jo rencontre visite na bon là il m'a avocat ils ont pas le plus vraiment avocat bango aza besoin de l'ora soupe chérie bon mais c'est bon OK au ti musala et puis c'est pas un problème mais ma boîte on a ba ravioli ils en a fallu fongola bon je fais je mange pas de boîte maman ngana na ndap na oh ya jo tu es chez moi arrêtez quand même ma femme a outi musala ya jo OK maman merci hein merci beaucoup ya jo donc moi pas ko voler c'est on a nenga ma bête téléphone na maison bien quoi pour ça ni na benga madame pour a chauffer linga de biloko na oh ya jo mais c'est pas ici que tu dois faire ça oh là là ya jo mais quand ya jo plutôt recharger chérie c'est pas un problème maman pour la vélo to sengi siko prochainement so toye tolia sengeli vraiment to ebike et au départ soko bengi na bino nga na avance na koluka nga vite fait moko na ebike na ça on va vous inviter au restaurant
Il n'y a pas de problème. Yo pour le restaurant Mais oui, tu yeba c'est déjà. restaurant, Yo pour le restaurant tu yeba. Na pena linga restaurant mingi. Mais le lot de like to lia le beau quoi maman. Oh là là. Oui. Mais oui, c'est photo, Robert. Attends yo mon poto le but que to lia ka na ndaku. Et mon pe photo lia ka na parler ça la bien ta. Hein? Bon, chérie, viens. On va voir. Je comprends, maman. Je comprends. Jusqu'au, tout ça, problème est athée. Et donc là, la table, on a profité dans le temps où tu as quand même biso misat maman yo zotikala biso toke wala sur un restaurant pour manger ça. Comment yo okolo ba moi ça ba tout. Azotikala. Vraiment. Yo comme quand ba succès na ngai. Na oyete po beninga te. Moi là habita musuna za basuna lembi Florence pour na camarade na ngai ya kalambi nyoso bolinga. Calme-toi. Ya Jean, mais so ebeke ba oya falo benga ta Florence ça va vite fait. Chérie, on se calme. Bango bateau qui dans la voiture oh non ba yo kinzala. Bon, on a dit que ba ma pesa. C'est quoi ça va concilier bilwana. OK. Balasima. Na comprendre. On benga camarade na ngai hier, ça lui va bien. OK, maman, on s'appelle. Biso toke restaurant. Bon, c'est pas grave. Bon, chérie, tu vas débarrasser ça. Toqué, j'arrive, hein. 1 heure du temps. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? 30 minutes à Olia, 10 minutes à Okoma, 10 minutes à commander. Oh. Moi j'ai besoin de toi. Bon, ok. On est, bon, on a su que c'est bon, on apporte. Non, Yumdo Melisanga, je sais que tu. On fait comme ça. Yamoré. Ah, Kali. Bébé, tu sais, nous devons compter tout que si ça va m'arrêter de bander dans Kinshasa. Aussi, vraiment, aussi ces constructions dans Bissau. Car là, on va Bissau peut apporter les autres de plus en plus mon c'est. Ma besoin compliqué, on dirait que tu as l'élo et pourtant tout ça va m'abeiller dans Bissau. Tout est ton gâteau. Tant bon que tu changes non malin. Bissau peut changer mon père pour Bissau. Bissau est l'engia poto. Tout ce tout cabaninga va se comment on a besoin on a bon. Chérie, moi je voulais pas te dur parce que la gars qui n'a salo surprise. En fait, nous sommes terrain quoi. Mama bana, baba ta papa et ngana sina bando na poussani na impa. Eza biso mbale. C'est quand il fallait na ngana salo surprise na biso. Na sombi terrain moko. Au moins côté Gulf. Na Minza. So le qui barre au poussani, le qui nembane, ma complexe scolaire nembane. Donc ba chaki ba terrain moko wana. Ndena ponaki. Dans un terrain moko wana. Omoni mobali ya Sandrine, la française. Abala Pichu Wenge, médecin ya lokuna na Milouz. Bon, Pichu Wenge siko ya ebsinga lobi moi sina ye lokwa moi ka mende na Sandrine na boyi akendo tonga na Kinshasa. Ah bon? Ouais. Donc du coup tant ya ebsinga onga lobi lobi vraiment les emplacements bien. Pour na ebi moi na surtout tonga te poto bali bango et papa. Moi ça boyi. Oh, donc bravo, ça avec Rania surtout. Donc ça terrain moko kitoko chérie. Ndenga na juste qu'on a sombi. Chérie, tu sais ce que les gens oublient, nous sommes venus ici pour chercher surtout du mwanda mutoke to bungisi pe mwanda bamboka na biso balupango na biso mo siko ye pichu awo kaka ye paso mwana ndenge somba ina kuzu. Comment je n'ai pas mon bébé je te ça la surprise. Moi te osepeli. Je toke na l'action ngo. Au Mona, et puis au Canada, il y a construction. Il faut construire notre pays. Il y a beaucoup de choses à faire là-bas. On a déterminé, on a Kinshasa, oui, Gilf, c'est plein de choses. On a ce qu'on soucie dans la carte qui est vraiment. On a le Congo national 1 an. Tout le Cameroun a une station à la Calabani. So par contre, on a biso to somba na station, on a deux stations dans chaque 20 km dans la Congo. Chaque 20 km dans la Congo, on a investi dans la station, puis station dans un supermarché, dans un hôtel. Le long de l'autoroute, on a biso un hôtel, déjà dans le Congo, et à Congo central, il y a pas moins d'ana. Surtout ça, la plus grande hôtel. Chérie, on a hôtel à prix mouké, hein. Les autres que 5 étoiles et tout ça. Maison de passage n'est pas pour chauffeur sur Balembi, moi pongi na bango. Même super les bétines et les katani bat ba vendre. Naza pour ça pas qui ça va tourner ba ka ko ba camion.
Vraiment, Oh, bapeki ça. mais namona baimage bato likolo bacamion soki okoti marchandise no na kati ya camion yo motu okende ozwa kombi obi ozwi baminibus oya Kinshasa mais nde bazwa likolo wana yosanga pasi bapekisa bo je ne sais pas vraiment baimage de boso bapekisa bato bazocontinue toujours kosala ndenge wana mwa teke bazodérange bakonzi donc vraiment il faut surtout que ça pour la sécurité la biso moko maman vous imaginez camion sali tono yo wagina likolo kuna osuka ndeni pe nzela na biso petang musu pe ba chauffeur bazara na bango n'esprit 207 bon la journée na biso tu passer week-end kitoko na la moni komi ya Olamba OK nini Tout le bateau qui nous a tolé à maintenant ce que yebsanga olingina que ça à 2 heures du temps dans la cuisine pour ça la loso pondu Natumbi, je ne sais pas, Thomson Makayabu, ou bien, tu côté dans la chambre, tu bengi pizza, 10 minutes et c'est belé bayo livré. Bébé, je prends la facilité la plus courte. 10 minutes dans la chambre, pizza. Au moins, là, il y a un téléphone. Après, oh, le baninio, bon, je crois qu'il y a un côté de ma caméra. Tu as la porte, tu as été. Jour, il y a, à bengi d'avance, c'est les pondou. Mais entre bis sous on l'a quand même pas au pondo. Non, pour y aller, je pense qu'il y a peut-être un temps benga. Aujourd'hui, on ne reçoit pas. On ne reçoit pas. Va dire. On ne reçoit pas. Chérie, vas-y, ne pas te zater. Non, mon colango luté. Na présent, na sous content té et aux un syndicat. Ce qui bino bouti kala ba délégué à syndicat, nga na zolongwa. Bon, jour wana na oui, parce que faut ignorer surtout ba travailler bazoya ezoya biso mto pesa ba muntu makasi. Nga na komo na ngo passe. Mais na yebse le mo. On ba loi o bibisaki pour ba travailler balanda ba loi wana. Oli ke ba loi wana ne muteza appliquer te yango no mutu yo bino charge zo comme na mutu na bino. Yajo, tout côté les syndicats de votre tikango. On est là, tu sais bien fondé dans nos quoi. Moi, j'étais la communauté, surtout dans les bois, surtout dans la poto. Tant que ça, et tchaka poids, et puis tant de bavotangs qui sont en masse. Parce que yo le mot tikana. Mais plafond, oh, le balobé la kibiso. Il est le plafond, qui touche ses salaires? Qui entre nous? Voilà. Touche les salaires dans les années. Action na bino so bani aussi là aussi. Ah maman. Yango na memeli bino déjà. Yango na bino mi balé. Maman ko. Donc ça na baboule na kati kuna yaneti pour combien de semaines? Vandi na bino te. Et vous na bino ataba 1 mois ta 2 mois. Nous sommes balés ndenge moko. Robaka pezali. Nyonso ezali ya kobaka non na nini oko soki osali pe osheka na mai osantisa mo mai merevala nazoko katia atika yo babilo mboka la biso ba etela voilà s'il te plaît Jean mbalo bozwaki tango bozwaki biloko bomemaki na ya mobali ya Mireille Bubichi bopesa ki ete ki nani azwaki yango lelo bokende bopesa la même chose Mireille kasi na salaki nyonso napesaki no ya mobali ya Mireille après Élysée osako pa azwaki ya ye. Ça va, merci chérie. Yo zobela te biso mto abata maladi to yaki apona koluka lobi. Bon, pourquoi bato bazala posa kisi baya koluka bango. Merci Mireille. Chérie, nalingi ba collègue nanga nalingi matata te. OK. Modalité à payer mes années. Parce que c'est ma femme. Vous êtes mes collègues. Yajo, ma liboso to somba kisia. Asabe na raison mais bon le mettre dans monde ya kofuta mbongo. Monde futa te mais ba. Bo futa na bino. Côté oh na pesi no ba garantie. Non, mais vente et ça mara soki ba sorti ezolandana coup d'accordéon comme le barana musala na musala makamona na musala ti partout au même mango et donc elle vite mais aux autres que biso sikotoya là je plaisante tout ça la makambo pas makambo na ela ki yango yo kisi ya libumu voilà ya bino mi balé pour le baba non ça biso mbale ya bino mi balé
Robert. omoni banda na mosala azalaka ozwi kisi mela kisi masanga mpe tia nanu pembeni elinganaka te na masango oyebia esi nayebisa bino non ezalaka goutte par goutte te komela masanga te Merci. komela masanga te À demain. À demain. Ah, Simon, ça va? Petit. Non, yo po oya, il faut qu'on ait beaucoup koyaka. Donc oya otala ngato bosa na ngaka. On savait. C'est quoi ya boyeta ina ngeza raté, pose la rapide. Ah, merci, c'est gentil. Tiens, on va ouais, c'est gentil. Ça va sinon? Ah, ça vous est là haute. Attends, vous est là quand même. Ah, ça déjà prêt. Oui, va dans la baignoire. Oui, d'accord. Oh, Tchoubi. Amore. Amo. Chérie, couper ça kisi, c'est bien bon. Collègue Nama. C'est moi qui les connais très bien. Robert, et si m'a raté malade, et s'il a raté pour hasard négligent. Mais Molaï, pourquoi malade n'a aussi la tête chérie? Il faut que ça conseille pas camarade Nayo. Vraiment, ils allaient incroyable au moins pas à Molaï. C'est lui qui travaille, qui a un bon salaire. Il a une jolie femme qui ne fait rien à la maison. Moi, si n'a l'ambakate, un jour, j'étais vraiment étonné na mon amour la yazoli ali pam cri ya pamba nimber azoli ya uka alors li pa on uka li pa d'abord eza farine et puis ça va hémorroïde ozo pese bakisi tie aussi la té benga essayer solo la na moisi entre vous les femmes hein OK solo la na donc il faut cracher là où les bas blessent. Là où il y a la vérité pour bande. Nous allons sauver notre frère, sinon... Tu as quand même compris, hein? Oui, je comprends. Hein? Tu as compris, donc... Na gardé mes sous dans mon colonga. Voilà. Oye tikaliwana okolobake mobayi oyo alobito na gardé. Mafula kumbundu. Solo là je suis dans la chambre. Si ici, calcul viens vite dans la chambre. Ah, au sens là, calcul. Je t'attends, chérie. Ah, tikangai. Dans la chambre. Ah. Bengi yo awa. Mukorana na zakina mubali na binu na mubali no mulai pota libumu ezusila ete imwa yedo ikomi vraiment nazo eba sote esa na mweka bo ezandenge na wango non ese toyebike yaka nango ezalaka pe na ba famille so yo mona ezalaka nini wana mais eza problème wana eza problème vraiment na lobate ke esala nango to ezalaka nango pona famille na bango non omoni pota libumu ndenge zana eyaka pe lisusu so mutazo lia bien te mais moi là il y a bien hein moi là aussi les soldats des baguettes ya minene wana ba baguettes ya miketo so na ba Carrefour te les premiers citoyens de la ville Stéphane Papi Baki, culture plurielle. Bon,
liaka wana ozoyeba te suka nango ekende na biso wapi mama conseil kaka na pesa eyebi kaka motu na ngai nayoki na ngai ewe esika mo bien comment mosuza la kuzu comment moi ya kuzu mais kokamwa na poto bakuzu mpe ya ba restaurant kokamwa oyebi eza mpe kuza solo mais oui nasepeli kutu oyebi shunga amona bino wana nde babugusu bazala mpenza batamboka wana kuna nandimai te ntango nayoki kaka masiala alobi lingala mamuna bi bana mboka obengeja mase mais tosolola na eje wana tosololaki mais oui ayebisanga na kooluka kosomba vaseline mpo amasenga na ezalaki mosala oyo nasalaki avant nakota na société oui nazalaki na équipe ya football oyo naza kosala ndemo naza koyede bajoueur voilà boye ayebisinga aza na badifficulté na genou nga bi mais écoute je peux aider mais eza mosala nanga vraiment comme tel te on expliquaki yango motombe kobake na préféré boya epa na ngai naza na kuzu mais j'ai trouvé que la fille était gentille yango omoninga na ye je n'ai pas l'habitude je n'ai pas l'habitude parce que yomba mo bando kota ba dossier non moi je suis pas là oyebi bien que na mesana makambo ba restaurant te parce que nga nanda ku madame nanga ye akipanga bien na yaka na bakasi route nanga mais omoni ke invitation na biso esali pe ke okutana na likambo edemo yo lera bloka biso mto biso yakala mais kana fungola tout se comprendre très bien tout se comprendre très bien na yebisi bino jour ou un temps bino zo wela ba nini ba pizza na coin biso ba polo restaurant biso to parce que moi je n'ai pas voulu le manger na boya ki kolia ngo tango na telemi ya tuninga dit grand frère pourquoi olete nga na MC non nga na lete parce que na mesana te c'est quoi comme yoka bina na monia à boîtier un peu nga mais c'est quoi abina nga genou parce que si nazali na pas ko aider voilà problème ezalaki na lingaki biso nde te omemeli na verre nanga te mais nazobenga mama zobazoba nalingaki kaka boya mama zobazoba asalaka epa na ngai bomona ye nalingaki kaka boya eza kuzu na moni loka bosalaka mosika te boyaka koliaka na bamidi awa epuis kolia na ke quel laquais? Mais ça c'est quel laquais? Mais ça se voit. Quel laquais? Oui, tu es gentil, oui, vous êtes gentil, oui. Surtout que bah le ma copine Aya comme ça. Bilo bosenga ki wana bolobaki de bato to lambaki. C'est bien. Donc Mola yo moni biso to linga bolia na restaurant merci. Moni nga iko nga. Très gentil. Mengo linga verte, benga ma copine na elanga quand même. Ma copine. Ma copine. Asakuya. Ya ma copa de moi. Ozoyo kako? On a cri de guerre nana ma copine. Mais vous êtes le moninga zapé. Vous êtes le moninga. Papa mais là quand boto on a cadre ambiance. Oh là là. Na romela, na romela. Akaya boy ngamo na opeso mela.
À notre niveau. À notre santé. Copine. Non, mais non, il y a une vérité. Eza copine. Oh. Maman ou des copines. Bote la vene. Bote. Tu vas faire ma copine. Ma copain. Eza verre na. Azo tranquille nga verre. Oza nga yo. Ma copine. Ngani na yaki mwa mpela wana mfana. Tena ngana ole kali bosa bato bote zonga côté. Ah, ma copine là. Biloko bikujaba. Ma copain. Bafungo tolambaki. Biloko to tolambaki. Bakolo nango bango bakia bango. Taba tulambi ngulu tulambi Mfumbwa. akayabu tulambi mfumbwa tulambi pondu bitekuteku mpe ya Nyanza. Ezaka ndenge bitekuteku ya Nyanza. Nyanza ezali kulele ezalaka lukula nini yo? Nasa kumona nia. Lukula manzaka ya mama. Manzaka ya makopine. L'équipe fait top. Ma copine. Ça va. C'est pas mbolongwa na kati. Mais bon, par exemple, moi c'est excellent. Excellence. Ma copain. Oh, expliquez-moi on a muké. Excellence pour catégorie excellence ministre, ambassadeur. Yes, tu as moi ça. Ye wana. Lui pour expliquer ngana ninga expliquer la place. Oh. Na boya kane boya olila. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana. Na bondeli yo na fukami ye. Laissez tomber. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana. Gommer, il faut gommer. Bafoti nyonso ya yo osala.